Yangote, nazolo la population ya commune ya Ngaliema. Population ya commune ya Ngaliema. Combien de bourgmestres au Balekiwana? Comment tu vas se retrouver dans une commune présidentielle? Oh, tu as une entreprise à régie des eaux. Et Zawana, tu se retrouver dans la tuyau. Oh, ils ont rouillé depuis l'époque belge. Depuis Belge, il y a les cas à Tchabatio, Chilelo. Combien de bourgmestres sont dans la commune de Ngaliema? Batio wane za la kaka. Jusqu'à présent, en 2023, tu se retrouver dans la mort. Cause de la mort, ils batio ya régie des eaux. Prévention et sécurité, il y a bateau bate karawana. Exacté. Parce que le commerce est non enregistré, auto-entrepreneur bazawana, baza na protection moroté, ni na niveau ya gouvernement, ni na niveau ya commune bango, commune Ngaliema, baza na protection te. Nde zawana na biloko na bango na marchandise na bango, na ba fonds de commerce na bango, nyoso to wana e kendekabo. Et kendekabo. Pour mboka tobi ke za mboka a loi. Quand tu es venu réclamer quelque chose que grâce à l'entrepôt du Songolo, yangonde biloko langa ebebaki. Il faut un document. Il faut un mukanda ou la kisa. Parce que mukanda wala soke zate. Régir les eaux a opé son bon côté, a quoi indemniser oté. Tale sika to komi. Njamba simba molimo batoyo o basana état critique. Njamba simba ka milimo na bango dans ba qualité. Po eza pasi. Tozana izina mabanga. Mabanga uta oté mususu te mabanga eza na commune Ngaliema. Ba mwelon, kayasi tout matière wana eza na commune Ngaliema. To ke do lukela ngwa to sombela ngwa. To sombela ngwa. Biloko wana nyoso tu wana ba association Ngaliema bo mona ngote bozaka na ba futilité idée la biloko ezaka association comme si association le rôle on dirait passer pas au morobo on a quatre association bo ko sala makaba minene ya minene e bo yebi sabino e ya teke foza la mukolo ozala plus de 60 ans pour muta chalito inaye non ezaka teke te ngana yebi koyeba Ngaliema so oyebi Ngaliema okobongisa Ngaliema Ngaliema eza commune présidentielle Ngaliema eza commune oyo président de la République avanda ancien président de la République ya Congo avanda na famille na ye il faut telle espace Ngaliema wenja cité eza na condition nini tala niveau ya salité basinga ya courant njela singa eza na état nini biloko wana tu wana baya koteya bino eza président de la République alongwa esika azali na ndako na ye na bacontrat na ebelo ezali na bituma ndenge ezotoka kuna na esa mboka alongwa abanda kwa koloba na bino moko ya bandako na bino te bana Ngaliema fo bolamuka honorable son excellence oyo eza message mpo na bino parce que kiti ya commune ya Ngaliema boza bato ya liboso te bovanda wana et eza année ya liboso te eza mois ya liboso te eza premier jour te ya mosala mais ça fait déjà des jours des mois des années commune ya Ngaliema ezokoma salité du jour au jour. Vous travaillez avec le gouvernement, vous collaborez avec les habitants de la commune de Ngaliema, créez les emplois. Créer les emplois, c'est comme tout, à où ta commune mususu pour avoir le match na commune Ngaliema. Non. Misala ezali travailler na équipe na yo. Ngaliema eza na ba université, eza na ba église, eza na nyonso tout. Régie des eaux, il faut la responsabilité na ye. Na ba tio ya kalawana. Na habité. Régie des eaux. Franchement, bamikanda o ezaki bata commune na pesa mbongo na ngabolia na sala bo ba enregistrement tout bakana ba pesa mbongo bamikanda tout bo pesa bangwana il faut bola kisa yango parce que régie des eaux faut a dédommager batwana il faut dédommager batwana parce que ba tio na yende le kawana c'est la honte hein? C'est la honte bourgmestre Azar gouverneur Azar Bataba association Bozad
il faut tout le monde a bino quand dema bébé tabongo il faut tout le monde a bino de banda tambola ya biso ye omopona faut tout le monde a bino faut tout le monde a bino toi na besoin ba fait toi na besoin misala et salama besoin ko s'engager na peuple doit assumer toutes les responsabilités et ça peut mbongo ngeza ba mbongo ba poche na bino te et ça mbongo ya l'état ba fonction bo pesa ba fonction ba sala ka misala te bo pesa basi na bino bana na bino avanye na ndaku azo ronfler na fin du mois ti azumbongo ya l'état to boité mais misala yango wana tia ba pesa bango liste bo komba veni o bo komba veni o ba pa o ba nini chanike za wana bana ngalema bola muka na muto bo voter bola muka o député o nani bana motikile bola muka o za la voix du peuple boyebi déjà la voix du peuple dembo we mo sa mandefu na beleli vraiment na beleli en direct à Paris parce que na qui passe na linga na mona ta ba vidéo moko boye o za ko compatir na batu wana mais ndenge salama na maya lovo ndenge chola ndenge chwe bukanaka mutaloba ngo azate o pesi sundenge moko ezaka wana ba photo ba fode te ba photo non to kota kutu wana te mais toya vraiment toya vraiment maye toboka kawa nazoko quand même ko expliquer te babiloko nyonso ebebi bambongo totekaka nyonso ekei donc toyebi te tosuka wapi toyebi te Régie des Eaux talela biso likambo papa Fati talela biso likambo donc tokomi na suka toyebi te biloko nyonso ebebi tu as munene ya libende donc mère moko atekaka liboso awa azindi akufi na kati na libulu babimisi nde bamemie na hôpital akufi bato bakufi donc esali badega makasi biso ngai kutu mobali na ngai donc nzambe ka aza bolingo biloko nyonso ebebi zwa baimage biloko ebebi bambongo toteki semaine mobima nyonso ekei toyebi te tosuka wapi nyonso ba telefone ba nyonso ekei bambongo biloko tu biloko tu eke donc nazokoka même koloba te papa ya otala ba toyebi te tosuka wapi bambongo nyonso ekei nyonso ekela mai nyonso bamire tala donc moye te tala biloko nyonso ebebi toyebi te tosuka wapi bambongo apasi toyebi te naosuka wapi mbongo apasi tala nano Régie des Eaux botalela biso likambo papa Fati talela biso likambo donc tosuki mayele esili biso tala biloko tu babiloko nyonso bambongo nyonso ekei na mai donc moye te bato bakufia moye te so baimage nyonso donc tokomi na suka vraiment bambongo yango toluka na pasi nyonso bambongo ekei biloko to eke na mai Régie des Eaux papa Fati oza wapi tela biso likambo oyo so otiki biso toyebi te tosuka wapi biloko nyonso ebebi biloko nyonso miso etioli na mai bambongo etioli donc tosuki mayele esili biso nazokoka même te papa toi na ngale mawa tuyau central ya Régie des Eaux explosé ebomi mama aza liboso ya maison mai ekoti en débandade
ekoti bama echolisi biloko mbongo nyonso toteki donc echoli biloko koyiba bayibi donc bomonika scandale tala maison de rekomi donc Régie des eaux faut trouver solution na makambo na parce que cho central ekoza na ba niveau boete explosion en public car ndenge ezana tala ba brique donc ekweli batu akufi mchopo ebimi awa donc tala état ya maison donc il faut maintenant trouver solution pour tala ndenge zawana donc il faut dédommager c'est un peu ça cho central on les liboso maison et sali dégâts makasi ya makasi maman moko akufi 3 personnes bazana koma to éviter suite na roza ndeni pour la régie de to éviter to kolo baneni avant ça likambu il faut bazoni c'est eloko malema bango bazosi moment la pression nyonso to baby na pour le moment boyebi piaka ndenge ezali mais biloko boye salami eza normalité to éviter so to kolo banini biloko bakonzi boye bandenga kosunwa boye baneni ya kosala pour le loko père ku to éviter si si quoi piquer Christ to éviter so que tane za ndeni to zo ebati tu es pour là. na kidiba tovani ka régie de tomba me panzani biso to tozalaki ene to panzani biloko panzani nyose panzani na batu tozalaki na ba moko kufi akei ba musuza na ba koni ba zoki biso na biloko na tozalaki ene panzani ba mibi ba yibi biso l'état sur la biso solution ngana ba base na teka ka nyose kei na zo mwana ndenga sate na boko la bana na ngana musala wana na mona leko na koloba te lete moka zwa ka mikumba oyo biloko nyonso na boko la bana ngai nyonso mo bakei nango na tikali kaka bona mutu tozalaki na ye ndeko na bisa kufi akei na batu mususu bakei bazoki yango leta solution pesa ko bikeleza te pesa ko kimeleza te mbonga pasi tozoya ko luka na ba miyibi bayaki mawate biloko na sa bakei nango na ba bassin nanga nyonso ba pied bakei nango leta za solution kaka donc na regretter makasi na dalaki te na kena ville pona ke somba biloko na ya kokoma na komi bato ebele biloko nanga tout ebukani bato bamemi biloko nyonso biso toza awa eza toa na route de Matadi pembeni ya DGC nga loko na déplorer nango bango bayaka batalaka baremaka ke batio oyo ezaki da ya kogate il fallait l'état aluka moyen ya changer batio parce que jour bayaka na 2022 année passée soki batio oyo ndenge gataka balongola ngo ba changer ya sika en tout cas catastrophe ngeke sala maté ngana zola baweza incompétence ya l'état parce que tango loko déjà baby bana droit ya kobongisa yango tala siko biso to kende wapi to suka wapi biloko nanga nyonso na minute ezate siko ngana na boto sala wende 16h to yeba 12h 14h to ya koteka eloko koteka ezate na ndaku nona oloba na ndenge nini na futa biloko nanga ndenge nini ndaku na futelaka nazana bana. En tout cas, eloko ngana olobake Régie des eaux a sali erreur makasi. Tant yaki ko bongso na 2022 il fallait changer batio oyo. Batio ça fait longtemps. Ezaka batio plastique hein? Non, ezaka batio ya munene. Oya munene wana pena. Oya kabola kapena ba felito wana ya munene. Ezaka libende. Ezaka libende. Bayaki ko ya ko soudango na 2022. Entre na ba 11e mois to lobeli bango ke ko gâté o e gâté fo bolongola ngo to koya ta le loko sali mama mo ateka pembeni na biso to yebite aza gravement ba kene na hôpital o esimbite ba transférer dans Kitambo biso to perdre biloko nyonso nazala bisika o zombongo te na yibaka te na tanga classe na ngai leta pesinga musala te musala onga na zuya ngonde pola boko la bana nga na boyi ko sala mabe en tout cas l'état ba autorité nyonso ya mboka o ya Congo so baza batwa mawa ba yokela nga mawa bazokisa biloko na ngai nazala besoin de débrouiller na musala na sala te